Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Bande ko balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwa mbote euti na cœur sensible alingi bino mingi apesi bino mbote bipai nyonso yo kokutama eza tana nzela na train zwa penza mbote yango euti na cœur sensible na poti susumba nkopesa mbose si muto mbote bele papa zwa mbote euti na cœur sensible boss na biso ya pembe vraiment balandi ya Congo Check Check TV cœur sensible aye lisusu liboso na bino na pokwa lelo soki bomoni cœur sensible aye liboso c'est que ezana likambo vraiment o ezali ete ezali pasi epesi mawa ezana nkokoso ezana kati ya mboka na ye balandi ya Congo Check Check TV tangu nyonso cœur sensible ayaka penza na likambo ezali ete oyo mutazali na bwanya oyo azana bososoli nde mutako comprendre nini oyo cœur sensible alinga loba na ngonga oyo balandi nyonso na moment oyo tozali na deuil national faut quand même du respect bomoni ete na fandi une minute de silence respect quand même donc kufeli mama na biso munene na mboka mama na biso olangi balandi ya Congo Check Check TV na tangu likambo kwei na mboka avant ya kokende kocha misapi na yo pona kokoma soit koloba faut kozongisa nano makanisi sima ozongi nanu moto o réfléchir nde obandi kokoma mama na biso olang tokende pena na bo moto normal mama oyo asaleli nzambe ngana tokende na bo moto normal po congolais atako soso amatelie afingaka na ekaka na bo moto normal mama oyo asaleli nzambe mais to bosana te Bible lobi ete ne juge point nzamba lobi ete ye moko mutako juge mutu na lolenge na ye mama na biso asaleli nzambe oyo babengi église ya komba tangu ya saleli nzambe bandeko na ngai na kota na nukuna te na yebi te nini ezalaka kuna toyokaka kaka mais mama na biso olang aye kotika biso na ngonga oyo aza lisusu na pema te oyo ngai na yo toza nango mais eloko nini naloba na peuple congolais faut toyeba mama oyo atiki biso mama olangi aza na bana aza na bato bakobenga ye mama leki mama kulutu aza na bato bakobenga ye tata mwasi aza pe na bato oyo yako kobenga noko aza pe na bapapa leki na ye famille na ye na ngonga oyo bango bazomona teke mama olangi azali musali na nzambe na ndenge nini baminiminiza ngo te mais na ndenge nini congolais yoka bien bango bazomona ete mama na bango ndeko na bango yaya na bango mama kulutu akufi baza na passe baza na douleur ngai na yong tozotala ngai nde tozo yeba na ngonga oyo ke musali na nzamba munene akufi na Congo mais famille bazomona ete babungisi mama kulutu na bango mama leki tata mwasi baza na passe mais balandi nyonso ya Congo Check Check TV pe communauté na biso mobimba congolaise
na mitema malamu. Congolais aza munoko soupu polo ya kofinga kaka. Quand même, il faut du respect. Tout d'abord, respect ya ebembe, ya muta kufi. Yango kaka na senga na Congolais. Respect ya muta kufi. Poza na famille na ye, ezo ça la passe. Ndenge kaka boyebi cœur sensible, atiaka penza mai na munoko te. Wana na lobeli côté ya respect. To respecta comme natanga akufi, to tika kochola, ngai cœur sensible, normalement eloko epesa kingai kanda, epesa kingai penza lolenge moko boye. Tango babimisi ete mama Olangi akufi asekwi. Vraiment cœur sensible ngalo kwa na chaka mai na munoko te. Tango na vandi boye ngalo bi oye ko maseki na mboka. Cœur sensible azaye mokote na plateau na ye ndenge bouti kolanda likambo ya mama Olangi nazali na bande konangai awa na kati ya plateau. Bonjour maman. Bonjour madame. Pesa kombo Dalia Liliane du Fouidi na vani na mboka ya France, précisément na Lyon. Merci maman. Maman eza penza likambo ya kimopaya te Congolais nyonso ayebi ete mama Olangi liboso asekwaki mais sikoyo aza ya kokufa. Pona yo mama likambo penza ndenge epesi biso donc ki mpelekesi na mutu oko bakisa nini oko loba pe nini na likambo ya mama Olangi. Pona kobanda wana ko répondre bien na pesa na mbote na ba famille na ngai baza na mboka Kinshasa, la famille du Fouidi, Mavero du Fouidi, mama Mienze Kiaku, moi Nangai Estache, mon fils bien-aimé, toute la famille na kati na église, place na Sambelaka, na Ebenem, na pesi bangonyo sombote wa kuku ebele. Pe bande konanga baza na mboka ya poto awa, ma fille Christelle, ba petit baba koko nangai Olivia Julien Grasse, bande konanga na Belgique, mama Chahi Dani, couple Chahi Dani. Et de konanga na Allemagne, Babi et papa Kianza, na l'équipe sur la cité Comboté, je porte tout dans mon cœur. Merci la question posée par Ngai, ou à propos de la maman Olangi. Il y a solo Tobaki qui est maman Olangi à Koufi, et puis il y a Sekwi et à Koufi Lissous. Ngana yebi que maman Olangi azali maman, oyo azali kokamba lingomba ya combat spirituel. C'est un être humain. Il faut te yeba yango. Tout être humain a mortel. Maman Olangi a Koufi. Nzamba sala biso nyonso totambola na liwa. Quel que soit temps yo boumela, même au kokisi ba siècle. Comme on a beaucoup fait. Dès la naissance a Koufi. Batumsus ba koli moke a Koufi 30 ans, 40 ans et ba au-delà. Il a Koufi parce que biso la nature a monté toute nature humaine. Mutasalama po un jour soukanae et ça la liwa. Alors le kambo ya liwa maman Olangi kambo sinaité et puis si passe parce que kamwana et ça lingi wana. Mais on n'a plus rien de pesika ka merci dans nzambe mutakelaye yebe mutazuye merci pe na famille courage pour na le kambo ya liwa ya maman. Pe l'église à mon bimba ya combat spirituel na présenté par condoléances na famille na biologique pe l'église mon bimba combat spirituel na présenté par condoléances. Maman au présenté ba condoléances na église Mobimba mais selon yo ndenge témoignage ya maman Olangi ezalaki pe ezalaka na kokamba na ministère na ye est-ce que ezalaka malamu to ndenge ni yo monela ministère na ye na ndenge témoignage kendelaka. À vrai dire, dans un jugement reporté dans le ministère de maman Olangi parce que dans chaque famille comme dans chaque société, il y a des principes. Principe où il y a A, et il y a B. Principe où il y a B, et il y a C. Donc, dans le combat spirituel, il y a un principe de bango, ndenge na bango maman Olangi te makambo na ya nzambe et ba pate na ye. Ngalo ko na za mutu ya église wana te, moyen porter jugement, l'église wana ezalite. Mais na yebi ke azali mutu asala combat spirituel. Oui, ma maman est belle, ma papa est belle, se retrouva
soki likambo wana bakende la esalama te peut-être koko abandonné que ana moni clair te na kenanga mais ba o baza ko na timo ya lelo seke ba mona ka clair na ba enseignement pe na mayeba ke na ko luka bazwa mais ngalo kana jamu te église wana te na ko porter jugement voilà madame po yo na no kufila mutu te kuna ngai na sana famille na combat spiritualité nan po yo ka peteke mutake ndaki mabondi la kufi na yo ka ba histoire mais en tout cas on va dire que camarade nanga moko il y a des années on a na no da Kinshasa akenda kuna na samela na combat spirituel akenda ko kufila soki na mboka moko soki pe bene ce Côte d'Ivoire na ebi il paraît que dans la prière, mais à Koufila Kuna, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Corps peut rapatrier, n'a été ni Salamaki, ni na Monaki, à Koufaki pour na nini na éviter. Parce que jusque là, na Mona peut nous retourner. Oh là 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 là, au moins on peut retourner jusqu'à maintenant, mais à Kindaka Kandengawana. Mais ce qu'on m'a dit, ça n'a pas retourner. Bandeko ba mama nyonso oyo baba na ekolila na babalabala tango bayoki mama Olangi akufi vraiment sangwana bayoka kaka na mupepe nana yebisaki bango ezalaki pena ndengeni bato ba lelaki mama Olangi akufi mutu nyonso fo aller la séparation d'abord séparation wana eza mutu bozali na ye même bolinga na kate mais soko yoki déjà akufi et puis ça toujours choc. Et puis ça va toujours passer pour toi dans la séparation. Bon, ma maman au balela qui n'a pas la bala, basali ma maman peut-être église, peut-être ma mi et connaissance dans quelle langue basali la yeba muso basali a moto et telle servicio ministère à kouf pour na bango azali peut-être considéré une femme de Dieu, une prophétesse na éviter mais et basala soko tuni bango basapé na likabona bango balela ki parce que kolela c'est humain. Toute Sami, en tout cas, si ko tango ase kwa ki papa et tango ase kwa ki maman nangai yango congolais toujours toza komona na uta ko ba émission o komona congolais akoko telema na kwemo ko boye ba bete lisolo mo boye a vérifier te loko mo kote abandika ko finga sumutu siko tango bango ba yoka ke maman Olangi ase kwi bayokela kengo ndenge nini donc babandi ko sepela ka église mobimba donc inga penza na comprendre peut-être yo maman kozala na moi eloko loba na ko sekwa wana po ezalaki ko sekwa ya solo te ezali ko kufa mais bango bayebisi bango ke asekwa mais asekwa kité donc c'est vraiment là déjà solo te asekwa kité wana ko yebate parce que wana ko yebate mais peut-être là bayoki maman là asekwa parce que bango isengo parce que mon travail a coupé à la mouki première fois sur la coupé à la mouki bakimaka kobanga wana après ba s'approcher ba mususu ba vivaka bango après peut-être comment moko akotaki après azongi souffle nzamba azongi souffle ako vivre sous après des années bien mususu mona une semaine après akufi sous peut-être akufaki na bien te mais quand ça dit que ba maman na o ba yoki ba sekui ba sepelaki c'est par rapport à la considération après ça gagne. Maintenant on donne la considération après ça na mutu na ye kwa za kana ye. Ngana ko considérer mutu te. Mais mutu wana yo considérer gaite. Ba on peut-être par rapport ya ndenge par rapport ba za kana ngo na kati ya ministère na bango ya combat spirituel ya wana peut-être ba sepela ki ne ba le maman Olangi la muki parce que il y a peu de temps papa Olangi a kufaki. Blessure wana ezana no ya robela présenté. Ba tu bandi baso souffrir vide wana papa c'est comme maman sous à quel sous aller ba yika sekui et peut-être que maman peut-être esengo enfin papa keime maman azoki biso peut-être dans ndenge na kanisi ezabo. Merci maman na ba réponse na yo nzambe mapambola yo nazo kende pa ya papa mwa moke ayebisi ya biso likambo ya mama Olangi. Mama Olangi a kufaki une heure après à sekui. Papa tozomo na média eza ya koningana vraiment papa oyebisa biso mwa moke yo monika mwana ndenge nipo mama Olangi aza mutu akosakana ete aza penza mutu munene na kati ya RD Congo eloko tobosana te. Bonjour papa. Bonjour. Kombo na yo? Kombo na ye Kianza Pangala John bien Jean-Jacques. Papa malobeza pa na yo pona likambo ya mama na biso Olangi.
pona maman Olangi d'abord azali être humain ndenge maloba na Yahweh ezali ete outaki na mabele okozonga kaka na mabele quel que soit le temps oyo vivre na mabele oyo mais lokola ezali elaka ya Nzambe donc même au sali 100 ans au kufa kaka mais séparation nyonso ezali esalaka pasi na bato oyo kozalaki na bango très proche mais eloko kaka foto yebake Nzambe si aloba yango déjà que même vivre 100 ans yebake okobotama okokola mais un jour pe okufa mais chaque moto azala jour na ya kokende biso nyonso te tokende mbala moko boya mama ya Olangi donc mokano kokisami ete akufa yango tomoni akufi yango tomoni akufi donc ezali mokano na Yahweh. Merci papa, ezali mokano na Yahweh. Bon, tango yo yokaki sangwana penza au santaki ndeni puisque aza quand même maman o abongi peto pesa yeba honneur na ye pour aza quand même congolaise. Oui, ndenge na utai koloba liboso ke tango toyoki ki akufi normalement tango mutazoli azali kotika bino azali kokufa ezali sujet esengo te na biso surtout ba bantu ezali sujet esengo te pesa toujours mawa séparation nyonso epesaka mawa liwa pe tango mutu akufi epesaka mawa donc nakoki kozala te ke non nazoko sepela to nazo sauter parce que akufi parce que lobi ngai pe na okende kolanda ye donc ezali destin ya mutu nyonso mutu moko ta koloba ke non nga nazali banga na okufa te na otikala ka bongo non mutu nyonso okufa mais mutu na mutu azana mokolo na ye azana ngonga na ye oyo ye akufa. Merci papa nangai kianza na sepeli mingi na mituna na yo mais c'est sûr banda obota mati okola ozape na bato za na bango proche soki ozali na bato quelques bato yo ko pesa mbote na télévision ya Congo Check TV. Bon, d'abord esika na kosambelaka nazali biso to pesa ka kimia nazali ko pesa bango kimia bango nyonso uta na Congo na France na Allemagne na Angleterre bande konanga ya EBNM église bon nouveau message nazali ko pesa bango kimia bande konanga ya famille oyo basambelaka na ngai te nazali na ndeko na ngai petit frère na ngai na France Richard nazali ko pesa ye mbote ye pe na mwasi na ye Nadine na pesi bango mbote mwasi na nga pe aza na Allemagne ava na Oberhausen na pesi ye pe kimia po biso to pesa ka kimia azali ko pesa bango kimia oyo pe bayebi ngai bazali ko yoka ngai to bazali ko mona ngai na pesi bango bambote. Sene lo ke pesa kingai kanda mabe makasi ozomona na Kinshasa mobimba balabala no surtout etondi batu bazo sepela mama Olangi afutumuki mama Olangi asekwi afutumuki nani ayebisa kimino sangwana ke afutumuki bozomona peuple congolais pa itosokende balendi ko manipuler bino na likamoko boye songolo bokepe kaka na mopepe wana na kofutumuka oyo mama Olangi bino batu bolobaki ngai te po ngai nazalaki convaincu te na kofutumuka oyo afutumukaki batu ndenge balataki ki émotion ozomona ba mama na balabala donc koba mususu kute tikalaki donc moyete to linga kisusu kokunda bibembe mususu po ezalaki ma terrible mama mususu aye mama lendo kufati mama fazala nanu toko tikala nani papa utokende kaka sikoyo mama lendo kufate mama o avant yo banda ko papu mukandengo
avant yo banda koloba loba devant télévision maman les do kufate faut qu'on vérifie quand même information comment beaucoup mi peuple moko boy bazo manipuler bino boy bino si on mona na mukili nini muta kufi inédita selon bino asekwi. D'abord, un auto le banabino, toza na respect. Ya bibé menabiso. Mama wana, ndenga na ute ko le bana juger point, a saleri nzambe na ye, na mboka wana ya Congo, bomoni population nyonso wana ezolela, ba misusu bazo témoigner na mona ki mama moko azo témoigner, ke ngai mwana azalaka handicapé. Abandai ko tambola te tangu na yina mama Olangi atambola akoma kosala makambo nyonso ngai bana bakoma ngai ba shege tangu na memaki bango pa ya mama Olangi ba témoignage quand même ezali wana selo ba mama wana selo qui est sensibilité pour congolais eza pasi ezaka malamu lokola cœur sensible natanga kapenza biloko bokomaka te cœur sensible naza mutu moko na sepelaka lolenge nazaelaka ki manfu moko elatanga ya terrible nazalaka penza ki manfu obi ngai mutu okoloba lolengo lobeli lolengo fingeli mutema na ngai témoin esalaka ngai rien franchement culture ya congolais ko critiquer biloba loba likambo oyo ayoki malamu te ye abongisa mo penza pakoli mayina mungwa atie ba matungula bandi koloba lokola kutazalaki wana na ndenge ba mama o balinga ba kufa na arrêt cardiaque balobi ke mama Olangi afutumuki asekwi me ba monite bazalaki pe wana te kaka bayoki kaka boye na mupepe kaka ya kaina. My God, peuple ezokende wapi? Quel sensible na tanga bimi liboso ya télévision ebele ya koloba ebele pe nazomela meto koloba kaka batu bazangi dignité batu bakomi manipuler ba témoigner ezali ezana batu ebele ba pedra ba famille na bango ba bongisa bandeko na bango batu mususu bakenda na bazeli na église wana asali jeune ya 40 jours et memi ndeko na liwa eza église o ezali eteza na ba témoignage ya malamu ezali wana selon ba mama o ba bandai ko sote ke mama Olangi afutumuki asekwi wana selon ba mama wana ba bandai ko pesa ba témoignage ya malamu mais ba témoignage o pe ya mabe ezali ke eza millions de batu o ezali ete bako ko tandama wana ngana bungisa yaya ngana bungisa noko ndeko nanga kutazaki na zemi basali jeune ya 40 jours baza ebele ya ebele oyo cœur sensible azo wana ministre oyo nazo bakisa eloko moko te nazo longola eloko moko te balandi ya Congo Check TV mais quand même eloko na sengi bino mama Olangi aza congolaise 100% ya makila. Quand même, il faut du respect. Pour Congolais, ndenge nazo loba boye, mutu wa za na mayele mutu comprendre. Na lobi photos na respect. Pour quand même atiki biso. O etali makambu na ye ya église na ye, pour ngai na yo tokota kunate. Toyoka kaka po mutu oyo akota na kati ya église ya mama Olangi
loba azala soki ndenge nini nayebi te soki bamekisa bango biloko nini jamais kokoya liboso ya télévision abanda koloba ke bandeko na ngai kuna ezali boye bakotémoigne kaka malamu mais batémoignage oyo ya mabe eza ngai na yo bato oza libanda ya église wana bato tolobaka ke epai ya mama Olangi jeune ya 40 jours apanza bafamille mwana na ntango neti ngai ntango nake kosambela kuna nakangi mama abota ngai ndoki na boyi libota wana nyonso toyokaka na matoi effectivement ngai cœur sensible nayebi na ngai te soki ezalaka ndenge wana mais ndenge toyokaka epanza na mokili mobimba nazonge lisusu quand même respect ezala azali mama oyo toyebaki ye azali mama oyo ezali ete na ntango yo oke bamboka mosusu soit oke na Cameroun oke na Côte d'Ivoire oke partout dans le monde entier soki bazoyebo malamu te omi présente kaka ngai cœur sensible naza mwana ya RD Congo epai ya mama oyo akufi mama Olangi directement bakoyeba yo bandeko likambo oyo esali passe mais problème ya cœur sensible oyo epesaki ye méchant bamama oyo babelaki kimpelekese bayoki te bamoni te kaka boye kaka mopepe ya kaina balobi mama Olangi afutumuki bamama bobandi kolela sans vous vérifier vraiment bamama nanga c'est la honte et ça passe pour yo banda ko sauter ndenge no banda ko lelo ti maboko na mutu okumisi nzambe biso bandeke saboto bondele nzambe siko tokende tozonga que sensible à chaque mai na monoko te nyonso bosala ki wana na sengi na papa penza wa ko monter ninyo kokata place ote nyonso bosala ki wana monde entier bamoni ke mama Olangi afutumuki asepi bosepeli bolobi nzambe na bino ayoki bino sikoyo na bato oyo bafingaka église na bino na bato oyo bazotiola mama Olangi boemilie 3 fois donc 1000 fois bino moko bandimi boemilie mama na bino oyo aza na kati ya malili bolingaki bosepela soki bomonaki kimbona misu ke afutumuki sikoyo bino na biso bandani baza emilie na minito eza bino moko faute na bino moko bakomi kolanda bino maloba ke bino bolobaki nzambo bosambelaki mama Olangi aseku eza soni eza pasi eza mawa siko na miniti oyo liseku eza lisusu te bosi bondimi ke aza ya kokufa esali pasi ngai de nature nasepelaka penza te likambo ya liwana betelango maboko naza na pasi quand même mama Olangi akenda sango ya mabe mama Olangi kombo elobama na ndenge ya mabe vraiment tokotya mai na monoko te église wana eza na batémoignage ya mabe vraiment na libanda me bandimi na ye batémoignaka malamu me ngai na kokobeta tolo te ngai na kosigné te ke makambo nga na yebi eza réel mabongo vraiment balandi nyonso ya Congo tchek ngai cœur sensible na suki na ngai awa congolais tozala mayele tokendaka na mopepe ya kaina te musala ya congolais likambo penza omoni na yo te obandi koloba oyoki yango pe te congolais azaka ndeni ata na po ya nzela oyo yebi te mere wana asali boye directement ayoki te amoni te yeba koti na molongo akofinga neti bamama oyo bino moko boye emilie ebembela bino aseku na ye te na ngonga oyo aza na kati ya malili me condoléance na ngai na famille nyonso ya mama Olangi mpo ndenge eza boye famille wana baza na pasi soki ngai na yo tozomona ete mosali na nzambe akufi na Congo mpo azali membre ya famille na biso te mais famille na ye biologique baza na pasi yango wana soni oyo bosali na matanga ya mama Olangi
vraiment tant boko kabola lingomba wana ebite nanya ko remplacer to boyo sa mukili solité to yeba penza biso balandi biso batu ya Congo nani obino bokotia na kiti oyo mama Olangi bandai ko fanda point d'interrogation cœur sensible na atako mon boss na ngai akokoma numéro na ngai ya téléphone na pesa quand même na munoko mais boss na ngai akokoma mwana po yazala ka penza mutema malamu na pesi ba o baza libanda ya mboka 0049 152 10 au 3 78 628 na zongeli 0049 152 103 78 628. C'est ça le numéro de téléphone, il y a cœur sensible. Tant que vous béningaï, ngana loko la docteur okozwa ngana tango nyoso. Merci beaucoup, ciao. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yas Papa Siba Mutombo. Congo Tek Tek TV, ya Papa Siba Mutombo. Yeah, yeah.